ya Kagame. Compromis à l'Africain, donc dans le bas, voter Jean-Luc Mélenchon. Kagame asala Moshe. Kagame asali Joseph. Kagame asala Tshisekedi. Bango balingi baprofita na biso na bongo. Fayulu alobi niete la mobilier. Il faut la question de légitimité. Il faut tout le yango. Mokonzi faut uta pas peuple congolais. Parce que article 5 de la Constitution, si je ne m'abuse pas, aujourd'hui la souveraineté appartient au peuple congolais. Comment Mokonzi a Congo entre la frontière à Rwanda? C'est comme ça qu'on est faible. Congo est comme le Kola Zamba. Bagoya bakota mokolo nyonso baboma mikokoso bapiye baboni bakei. C'est ça le fait. Est-ce que M23 c'est héros? Est-ce que Kagame c'est héros? Encore il y a Rwanda. Est-ce que c'est héros? Encore il y a Nairobi. Est-ce que c'est héros? Mais pour la base, on est danger permanent. Danger on a, et ça dit que bon cannabis soit au Katana. Mon chéri, il est bien à mon anzé. Alors, il faut qu'il y ait des boka. Toyo Canada, tout ça, nana. Vous êtes tout ça, la boca. Vous êtes au fond de son état, il a dit sur l'autotique. Donc, on va Congolais, on va d'accord. Olingate, mon mosusu, mon paya, mon bouddha, auta musika, ayako kabula mboka na bité. Et le roi de ça, mon chéro, paix à son âme. Alors, déjà, bon. Après ici, du jour à mort. Et Fayulu a mettre en pratique, mais il faut comprendre que. Alors, la cohésion nationale, ça nous coûterait quoi? Ceux qui te voient les courants, mais c'est que je veux. Guinée, on va gagner Barakine personnel. Mais on va gagner compris peuple. Tshisekedi, Nakabila, Bayoka, Nakate, on a dit que Bayoka, Nakabako, il y a pouvoir là-bas. Est-ce que t'as le peuple congolais? Nabuka, Nakabila. Donc, Kamaki Moïse, Bayoka, Nakate, Neke, Bakaboka, pouvoir là-bas. Alors, on va Nabuka, Kenyo, Sacré, Mabesse, pouvoir, ceux qui ont lesquels Babonini, Bakaboka, Télévision. Wali Kondemaki, ennemi. Na kati ya Jésus ya mboka Fayulu alobi keno oyo nyonso alukaka na pouvoir soki mabele ezali mabe soki kimia ezali te soki tokomisi mabele te okozanga bisika kokamba pouvoir. Il faut traiter d'abord la question de terre ya mabele na biso oyo kokanga alobi kena kokola mokonzi ya mboka. Oui, chose ekosourire nzambe kakopesa chance wana sourire, merci. Mais au Kamamboka, dans des pays, parce que Mboka c'est là du tout. Quand les gens comme un président, quand on continue comme un président, il faut traiter d'abord la question de sécurité et la guerre. Autorité. Mboka c'est la paix. Le développement président aujourd'hui aux États-Unis et l'université, le développement est pour les cadets, ceux qui kimia les habiter. Autorité. Il faut trouver une solution. Tous à la thème à Toyo, pour condamner biso lobby pour babana na biso. Pour bakeno messager pesa qui. Papa na pesa qui wana. Papa na zali pour parce que à ça qui est l'autre côté de l'Icambole c'est pour. Nous devons agir. Nous devons agir pour que tout le Congolais c'est là qu'on ça l'agissement na biso. Ezali kaka cohésion Nungu ya Maguna. Soki oyokani na moto ekoboma yo mpenza mbelita eza mpe masasi te lokoso ya pouvoir awa boye ndenge nini namoka oye nani mokonzi eloko ya liboso tosala différence mondele avivaka mpo na nkombo mais moto atika nkombo na futur mais moto moyindo azali kovivre kaka mpo na kilelo avivre kaka ayibana yo ngongo akomana yo mokonzi ne tient pas compte ya bagénération mosusu. Nous devons traiter le Congo qui est malade
parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des compatriotes. Convention nationale, les amis, Singara Tonga. Peuple nyonso azali Simba. Il faut la direction à toi. Fayulu azali Tonga na minute oyo. Il faut tolanda idée na ye. Idée ya indépendance mpe eutaka mpa motu moko. Eutaka mpa motu te nzambe asala mokili na ye, idée fo eutaka mpa motu moko. Ebandino mosusu ntango idée eza malamu, il faut basoutenir yango. Botobo te. Idée fo ezoloba eza mpona bonheur ya famille na ye te. Donc, bazotraité Fayulu mabe parce que apesi idée malamu mpona construction ya mboka na biso, reconstruction ya mboka na biso. Amoye aolobake ali koswana Tshisekedi apesa ye pouvoir. Papa, na constitution eza na esika moko te bapesa balobi keno pouvoir ya Congo elekaka na cooptation. Non, pouvoir ya Congo elekaka na cooptation te ke baponi le roi chef coutumier ke soki aza te ye moto aorapase botobote na constitution ya Congo pouvoir eutaka epai ya pe peuple moto akotaka na nzela botobote balobi ke Fayulu akokoma premier ministre azokende kokondela premier ministre pa Tshisekedi. Constitution na biso elobi nini? Constitution na biso elobi ke moto akokoma premier ministre seulement na majorité par botobote bazokoma te bazokoma te balobi ke président Fayulu le président élu akokoma vice-président de la République. Amoye atone bango constitution na biso eske prévoyant poste ya vice-président de la République akokoma kodese anticonstitutionnel ndeko na ba mpona bato mayele motufu esala botobote tala ndeko mozitu yo wana alokoti ide ya UDPS. ozomona bato mosusu positionnement politique eza baloko positionnement politique mais bazali na bango bapoliticien te. Naboye balona bango banimal politique te, ali politicien me ali animal politique te, ayebi politique te. Po nzambe akela moto na ndenge na ndenge na ndenge bakokela yo mayele ya kosalaka na biro, bakosala mayele ya kosalaka misala maboko botibote me na mayele ya politique pene namoni ke nzambe apimelako mozitu botibote jalousie kotelemela moninga mpona kobalola omondola leadership ya grand bandundu alors que Fayulu aza lider ya bandundu te, azali lider ya Kongo mobili botobote omoni bisika jalousie mozitu euti aye comprendre te amotumoka olobaka to changer constitution wana ezali contre mission bapesi yo ntango kabila akonsultaki mozitu na se mission apesaki yango mozitu azosala mission bapesaki epa kabulu parce que kabulu akonsultaki mozitu botobote akonsulte ye le conseil ya pouvoir oki bani basala gouvernement woleli okei boye baboyi kopesa poste bapesi yo liso mission na comprendre ke mozitu ya missionnaire ya Tshisekedi bapesaka ye mission apanzala moka eske akoka sikawa bapesi ye mission aya na projet ya révision ya constitution eske convention nationale biso tozali kosenga eyali makambo kochange constitution na agenda na biso makambo wana ezali te na agenda na biso na cahier de charge na biso eyali makambo koluka korecouvrir l'intégrité territoriale assurer la sécurité Congo etika ya lisusu te bafrontiere nango ekoma lokola disobation bakota bima kote mote kolobela makambo ya droit de l'homme makambo ya gestion agenda na biso yango wana epuis kolobela makambo ya légitimité bote mote oyo banda 1960 na mona lelo oyo torecevoir mote bote mote tobomisa problème wana baproblème nyonso totie yango wana makambo ya constitution ezali mission Tshisekedi apesaki mozi ye wana RVC arevc ko RVC te oitu na question dialogue yango po bazali kosenga nana koconvoke yango est ce que premier dialogue eleka na kati ya Kongo ezali wana yoyebi bamanevo nde elekaka te qui convoque dialogue oyebi yango positu question de distraction bote bote oyo bana biso ke
de dialogue. Bote bote. Est-ce que makambo ya télévision? Nani mokozi? Nani mokozi? Bandeko nanga eyali sécurité. Ya makambo kokenda nzela. Makambo kokenda nzela foto bango boye te sabine boye. Bote bote. Likambo mosusu ya motuya. Il faut boyeba. Monsieur Kabila a jamais dialogue. Parce que M. Kabila doit nous apporter son expérience. Il a conduit ce pays pendant 18 ans sans rien faire. Kabila à l'époque n'a eu convoqué 3 dialogues. Donc comprendre que Kabila avait kokima basala rete ndenge asalaki baninga ye akanisi lokwa bana kosala mabe na bazela badialogue ya kodebauche bato ya kosala boye kobala na politike ya mabe ye azobule lokola dialogue ekozala kobongo te. Nous allons traiter la question ya terre ya mabele otraiter makambo oyo ya korecouvrir l'intégrité territoriale. La frontière na biso ekomi laisser passer kizobazoba moto akokota ntango nyonso akoboma bakongolais akopie Congo sans toujours la prise en côté. La question de la souveraineté abandeli yango koboyeba la question de la gestion, la question ya illégitimité bote bote faut traiter yango. Ce sont des mots bamaladi oyo ezobebisa Congo oyo akocomprendre ata zalizo soki ezali mwana ya kaka oyo tolembaka na lingala oyo atikali nsima mwasi ya liko donc bango nyonso wana basi ya magorodo tokolanda bango te botobo te. Le pays est en feu, pays ezali kobunda bitumba il faut toluka tu fali azokita ntina bauniversité. La mission oyo moto alingi asala makambo eza Tshisekedi oyo koluka mpe na kati ya Congo. Tshisekedi asili mayele un opposant pour mener la mission d'un président de la République. Abandi kokota sikoyo États-Unis na bauniversité komobilize kosensibilize bato mpona mabe ezonga na kati ya Congo. Lobi azalaki ya université ya président otobote na kati ya États-Unis alobeli makambo ya mpe ya Congo. alobi développement ya Congo ekoleka na nzela yaki il faut paye soki mpe ezali te développement ekozala te bote makambo nyonso tisikala développement na kati ya Congo lokuta mpe eza te développement ekozala ndenge amokoye mboka na biso ezali mpasi mboka mobimba bana kelasi bazali komarche mpo bakolo ezonga na baplace na bango batamboli bamarche bana klase bazali komarche. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le pays est géré? Non. Le gouvernement ezali mpasi. Le gouvernement mobimba babongi mission na bango programme atumina na mayo jiditi programme na mayo jidete programme na mayo programme eza te ezali mpasi bazali kobakisa sur 5 ans ekulusu ifo mema bayela ekulusu omema lisusu yango kongole asala nini kongole asala nini problème ya kongole ezali nini mpona bapesa ye amerite eloko ya boye eli malamu te ndekolanga yali mpasi awa bayeli biso scénario nayoki lobi ministre ya justice alobi kuna aosuire banque générale bakanga bato ya batiktokese na bao bazosala bana mabesi wana oyo afundi paster oyo afundi boye. Ce sont des situations ya kotiaka na place publique moto soki ezali babe kanga ye balance ne pas mettre ça